motema na ngai. Ndeko bana émission na biso mbote na biso ya solo toza na pasi awa toza na clinique quinoise wape sika toye pona ba lever du corps ya Mama Shako. Mama Shako, artiste et comédienne oya tiki biso ya solo eza pasi ko perdre artiste ya munene boye kasi tokosala boni nzambende apesaka nzambende azui toza awa elonga na tanki futa bokomona lever du corps awa na clinique quinoise kolongwa awa tokokenda bongo na place des artistes pona kotia komba Mama Shako na place des artistes bongo kolongwa wana tokokenda na nécropole na ekuke na ye ya suka eza pasi pe mawa e ko perdre artiste ya munene boy elongwa na tanki futa tokoba reportage na biso. La Mama Shako, boyeba artiste ndema kama mwezaka yama yo bonjour mes condoléances. Merci beaucoup Mavinga. Pour na Mama Shako azayena. Azaki maman, azaki artiste comédienne, yambo na biso RDC. Donc asali ya mingi. Donc j'ai des bons souvenirs pour na Mama Shako. Dans l'hôtel na écran. Puis le petit comment vous allez ensemble comme des amis. Donc assez carana mututu. Et c'était la personne qui a pensé à aider à la troupe. Nagoma, tant que nous maman Olive, donc c'était la personne qui a dit vous avez un succès, c'est le mouvement, toujours collé, c'est la troupe. On a éliminé la lac, je pense la troupe, ça m'appelle la troupe. Qui n'a pas Congo et la marapé, ils suivent, et toute la maman m'a cassé, vraiment merci. Pas une raison. Ah, vraiment pleine raison. On a canissé ma maman, ça n'a même passé. Dans la même vidéo, tout ça, on est dans la machine, on te filme la gomme, vraiment. Mon épée m'a kimia, quoi. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Maman Shako épée m'a kimia. Et Maman Shako patiki atiki famille, au le Lubani, ni point libota Maman Shako. Famille, ça l'a makasi, ma père de leader d'Abango. Oh, pour moi, c'est très important. Ma père est leader na bango. Ça m'appelle ça ma casse toute la famille. Bas à la caca fort. Na bande vraiment artiste et bon rapper bango. Nous sommes en famille. Il y a pas querelle moi les gars mais le la famille na artiste basanga ensemble pour tourner la maman chaque. Kimia côté na. Te kimia fait kota. Comédie va bata désordre te. Te ba comédie va bata désordre te. Il y a même sur incompréhension ya batou. Pe ba so même information ya mabe. Il y a aussi l'incompréhension mais je sais. Il y a plein de comédiens ici. La famille, en communion, donc c'est ça quoi, c'est la famille. Merci. Donc c'est ça, merci. Et donc, vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire parce que perdre maman Shako, alors qu'Azagina nous n'a makasi pour continuer Moussala naye, pour partager l'expérience naye na ba jeune, ça ne peut que nous choquer quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que demande pourquoi c'est pas les artistes? Maman Shako dans ton propriété, le papa qui peut aller plus sur cette qu'est-ce que vous ressentez? Bon, cette question-là, il faut le demander au Seigneur qui donne et qui reprend. Peut-être Betitanga parce que c'est des gens qui sont connus. Tout ça, on a mort. Au moins, un nombre de Bembe ou Bima, c'est pas seulement des artistes. Ils ont volonté en Zambie et il ne nous appartient pas de spéculer s'il y a des gens qui sont en train de partir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que remercier l'Éternel. Évidemment, ça fait mal, mais bon, c'est ainsi fait, on n'en peut rien.
moko ebimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi motu akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo po na yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili nasana no nasi ya emotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posana fuka manga Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu ngayo yo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso ya motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo ya ngai On est là avec le producteur Major Zolo Zolo, Oyasala artiste comédien Belé, Azaka Papa Bungsi Mwana, Tozane Awa. Bonjour, mes condoléances, président. Merci, mes condoléances. Maman Chako Akei, merci, président. Maman Chako Akei. D'abord, témoignage nous en envoie à Maman Chako. Sorte de témoignage à Maman Chako pour Nangana Yoto la journée. Donc, Maman Chako, Tina Souka, nous allons bien et puis. Alaksa Moussala na vraiment bien ndenga na lingele pa na ngai yango depuis matangi bandaki tozo zala menako tika kaka boite tina suka photo compagnie ko na masha ko ti pa to na tika nzoto na biso et Maman Chako a travaillé pa na yo et témoignage biso bandi ko silate mais Maman Chako a parmi basi oyo ba épaté pendant longue durée. Non, qui bien te parle. Maman Chako a parmi actrice oyo ba épaté pendant longue durée a gardé temps na toujours. Non, mais ça n'est pas. Max Kadiombo Patiki Biso, n'est peut-être sur le message. Vraiment, bon, ça va passer. Ça liwa, ça nzela ya mutu nyusu. Webi ke ndena continue ko bango liwa ezara na. Ba façon ka yela ka yango esa absolument ba émotion mais total raté ba ndenge ba tozo total soki akufeni na nini to ngoi bango après. To ba lobi ke moi violence ya ina kati ba. To yebi na note ne tozo yokela. C'est la première après. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on est là avec l'artiste et musicien Igo Sente de Wenge Musique à Maison Mère. Il représente valablement Wiranson. Bonjour, mes condoléances, mon frère. Ouais, bonjour, Rabi. Mes condoléances. Merci beaucoup. Moi, témoignage à Maman Chako. Ouais. Mes condoléances, non, à l'artiste et tout. Plus particulièrement à l'artiste comédien. Donc, Maman Chako, c'est une mère, c'est l'amie, il y a Maman Leki Angélique depuis Angola. Moi, je suis Maman Chako, par rapport à mère Leki Nangai. D'abord, il y a parlé de musique, de bango, de making. La musique, de bango, ça la machebiso na parlé dans lokola, donc bana kasafu butu ba yebi. Tant que tu as dit biso donc
balobi faut kolela na bato bazolela yango wana omoni ke naza accompagné na mon major Zolozolo Bisadidi patron toye kokabolaka mawa na famille biologique. Et donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Ouais, nabi ke monde entier balanda biso na pesi mbote na pasteur de la foi. Bandiminosa de la foi. Dans les labino fort donc Mère Claudine Kinois depuis Paris. Eh bien voilà, on est en train de pleurer Maman Chako, comme je vous avais dit, cette icône du théâtre nous a laissé. On est là avec une étoile montante du théâtre congolais, lui c'est Moby Kissi. Bonjour, mes condoléances mon frère. Merci pareillement, Rabi. Moby Kissi, Sangwaliwa Maman Chako, je vois en fait, et ça n'a pas si mingi, surtout que les ala qui appellent na utu la muka. Ouais, ça n'a vraiment pas si makas. Pour nous, Maman Chako azanan. Pour nous, Maman Chako aza exemple à suivre. Pour nous, Maman Chako aza modèle. Pour nous, Maman Chako aza icône. Ouais. Le Maman Chako a confié, n'a pas quoi ça, ba fan na onini, ba fan na théâtre ni. Ah, naïvi ke bango pe bazana mawa, ba fan ya théâtre et puis ba fan na Moby Kissi. Naïvi bisonyo sa tozana mawa. Tozala toujours makasi. Et puis bolemba te ko tchabiso na mabondeli. Bolemba vraiment te ko tchabiso na mabondeli. Biso ba oyo parfois tolala kate po bino bozo esengo. Merci. Un message en tant que Moby Kissi. Solo mingi bazali kolela. Ngai Moby Kissi nazali na ngai kosepela pona tina liwa Mama Chako. Pambate ezalaki deja ngonga na ye. Petata atalaki alobi diala asali o esengelaki asala. Kasi binoba oyo botikali botala oyo deja bosali. Pe botala nini esengeli na bino lisusu kosala. Pambate Chako diala ye arumelaki na mosala na ye po azalaki moto ya bolende. Azalaki penza moto ya molende. Ye alingaki mosala na ye bino pe bolinga mosala na bino. Bomi pesa na mosala, bomi pesa na makambo ezanga tina te. Bolukande, bovanda esika moko, bokanisa, lolenge nini boko tombola théâtre na bino. Wana na lobi kaka na lisese. Nous voulons que les choses se passent dans le respect mutuel. Il ne faudra pas que nous puissions recourir à la police pour bousculer les gens. Nous demandons votre indulgence ainsi que votre discipline. Alors, sur ordre des autorités de l'hôpital et du ministère, ce n'est pas tout le monde qui va aller là où on va ramener les corps. On va sélectionner 10 organes de presse seulement pour ne pas envahir de l'autre côté parce que nous devons respecter la quiétude de l'hôpital. Alors, M. Oxygène, le secrétaire général de l'ANPPC, va sélectionner 10 organes de presse qui vont accompagner la sortie du corps. Nos amis de la RTNC, il y a Antena, Ma Mission TV, Libaya TV, De la Foi TV. Donc... Nabenga yo maya bomoi, nabenga yo lipa na bomoi, nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo, ayebi ko bomba sekele moninga ya motema o, ayaye moninga boye na mokili azate, natikala se na yo masia o, monongi motema nanga ayaye bona yo na lapinda ye masia na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye bona yo na mipesi mobimba ye nzoto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola
bolingo boye na kozongo wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na leki na ngai bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu aza bolingo ya solo ai ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai Jésus na esika eleki osantue otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na nga ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso ay ay ay. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na nga mwana ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso nzambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso ay 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 ay. Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo. Yesu anga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na nga lusolo ata na butu ata na moi. Ayebi bomoi na nga ayebi momoi na nga yende asonga
ezalaka le cœur et le rein bolingwa motema na ngai. Merci pour cette émission. Merci. Alléluia. Le groupe Mangobo en 1975, le groupe Nzoï et les Curie Maloba en 1986, le groupe Sans Souci d'Afrique en 1991, où elle a assumé la fonction de conseillère artistique. Femme dynamique, elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006 et qu'elle va diriger durant ces 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars Internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chako, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les jeunes artistes féminins qui, au lieu de miser sur leur talent, pensent se faire une notoriété en mettant en avant leur forme et en privilégiant les anti-valeurs en s'habillant de façon dénudée. Ce qui était station dans toutes les troupes théâtrales à Kinshasa, ce qui nous amène à considérer sa mort comme étant une grande perte pour le monde culturel et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour du travail, l'amour du travail bien fait, la solidarité familiale, la détermination. En quelques lignes, ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour, au travers de ces voix insondables. Pour clore avec ce mot, nous ne pouvons que dire 1000 merci à Maman Chako et tous ensemble nous disons bravo l'artiste. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour la carrière? Carex, tokomaki na Carex, ya bana basi tozalaki na bafite na kati ya groupe. Il fallait sikoyo toluka bana basi baya na kati ya groupe. Inga apasaki sikoyo na Jackie. Jackie azali cousine na ye. Donc Inga azali cousin ya Chako. Et puis ezalaki difficile parce que Chako na kati ya famille na bango papa na bango azaki tellement sévère. Ezalaki difficile Jackie asala théâtre. Mais ngai na compagnie ki Inga tokendeki pai kota la papa ba Jackie na Dodoma na Barumbu. Inga essayé de convaincre papa, mais papa c'est un peu difficile. Mais après ça il va conditionner,
bien ça il faut encadrer bien. Inga assurer que n'a pas encadrer et chaque répétition n'a pas de ticket nanda. Tous allez que chaque répétition sont aussi ici, il y a mon gazo, tous allez que le ticket Jackie tinanda. Et pièce à Liboso, spectacle na Liboso, ou à Joaki, et spectacle moko il y a ba expression. À Joaki comme maman mapasa, on a là qui comme Banjimo, ou ya zai kobota. Mais kozanga kaka bana basi, azai ko jouer double rôle, personnage mi balé. Azai ki maman, ou ya boti biso, ba mapasa, mais tant on a na koli mapasa. Na koli fallait na bala donc na zaï sous ko bala ye oyo ya bota kingai donc vraiment Jackie a aidé ki biso makasi na moment wana pendant que tu na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essaie de donner vraiment parce que azaï là wana zape kotanga a kotanga na centre féminin Mamobut soka outi cours directement à répétition après répétition biso peut ko tikaye vraiment c'était vraiment Lelo, bozo benge maman, bani bon, il faut na fin ko benge maman Coco. Azali pena maman Coco, oyo abandonné. Et puis eloko Jackie Osali au kufi jour au ezalaki jour anniversaire nangai le 15 juin. Jackie na opposé l'autre Jackie. Et puis spectacle wana to intitulé kango Chako. Chako linyo lo banini mapasa. Et puis l'herbe journaux et ça là il va commentaire il y a spectacle wana et to memela papa ba journaux wana papa c'est pelé parce que papa na ba encore de Chako ndé après ça qui banane ba combo Chako donc papa na ba wana Chako c'est pelé makasi et ça là qui honneur à mener dans combo na Chako vraiment Jackie réponse en paix comédien nalingi na parler na discipline qu'avait maman Chako na musala oyo touti Brazzaville suite il y a arrivé tardive na ye na spectacle moko na suspenda qui est à partir ya Brazzaville pour nazalaki directeur artistique et financier groupe Mango na kangi na mbongo na ye na ko futele yango na Kinshasa. Elle était restée la même, soumise. Jour il a levé à suspension naïe, na pessier caché naïe. 6 mois après, 6 mois après, na kangaki na mbongo na punition. Abi nangai merci papa. Oyo ekopé sanga makas na continuer musala nangai. Est-ce que vous, là, Bokoko Karosala et Loko Oyo Mama Oyo Lelo Atiki Biso, pour être lobby, vous méritez ba honneur Oyo à mériter Lelo, sans l'ordre, sans la discipline na Musala Nabiso, Kokende Liboso et Zapas. Merci beaucoup. Alors, Chako, Atana Leli, Atana Selmi. Donc na suki yomoko ebindenge bendoza sito kutani bisumbani yoka kozo welo kinenda kundengini ngabite noko tikana kende na ondako alobi atovanda no muke osela nanga kamwanga ngai na Thomson Tolia po lamba na limbondo ngabi okonyoko langa bopona ni tango mabele lisi akufaki na keko kangaye nalobi ale kota na se bazo simba Chako bona maboko yemoka vanda nazo azoyoka na le moto na mino na bise pusa na lisu na kati moto ya chimezi abi yoli akaka bato mino tina simba cercle ya nani ya mabele lisi tanga komi akange bembe mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebembe ya mabele lisi yango na zolo ba tetela tu bavandi ba binde na zalia na kolobelo te po bino moko mitema bozawa na boyebi bino batetela ko ya lali azanoko nanga ngana Chako moni Chako alaki mutuma abandoli ngabozoba te surtout makamba musala te yake abandoli ngamakamba bozoba te omota mususu yemo kafana motema mukuse
asiliki nga biso ko siliki osani nga pe mote mokuse lokwa yo yo oza noko na nga alembisaka ka so lobi oza noko na nga olingi na funda nga bi ofunda nga epa nani nga bi bo likambo te to banda ozana biso bien na bamabi pendi to eto tozala na problème moko ezate omoni ka basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozala bo moko to banda olinga mosala na biso respect ya air yango na omoni tolandaka ndenge toza boye tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondinguere batiki mama Shako te kolala kuna kovanda kozala na ye bien mpo baye bien fe na ye bino mo bozomona nde tozali ya papa mosumu aza na bato nyonso bayali wana to etu epuis lisusu na remercie badélégation oyo eye lokwa fondation Mireille lisalisi lisu mama Dani na remercie ye mpo batiki biso te merci mpe na remercie bino bajournaliste nyonso ata bajournaliste nyonso banzonzili na remercie bino nyonso na bajournaliste nyonso bazali bapapa bodo baza nazokokoloba te mpo bozokomprendre motion naza nango merci. Nous voici malheureusement à la fin du spectacle à One Man Show présenté par Mama Shako, l'une des grandes actrices comédiennes de notre pays, la plus ancienne encore très active. Malgré le aurait sans nul doute souhaité être encore de nôtre, surtout à l'étape actuelle décisive de la marche du pays. Mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement. Que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Très cher vénéré Shako, avec autant d'amertume, nous, tes collègues de profession et tes nombreux admirateurs, regrettons profondément ton départ. Avant de terminer, nous tenons à remercier sincèrement toute la population congolaise et les artistes comédiens en particulier pour avoir compati à cette douleur de séparation. Adieu, Mama Shako. Tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de nous, tes collègues, membres de l'ANTPC et de toute la famille théâtrale. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit très très fort pour une sonore venant de... Ok. yende molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo
bazwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki ndembeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe bikelamu ya likolo mpe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate naketesemanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko awa biso toweli bomoi nani akondima singa oyo akufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikelamu ya likolo mpe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata naketesemani alongo ete na mokano na papa na ye nakomi kitisama na ye ya mwana na pate naketesemani alongo ete na mokano na papa yango nga na yo tozwi lobiko tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu nalelaki mingi pasi na ngai esangaki moto abikisa ngai soki Yesu te mbelenga nakota malita kala nalelaki mingi yanga pasi ezangaki moto abikisa ngai asuwa makite na mabele oyo akokaki kosombela ngai kosomba bomoi ya seko soki Yesu te na ekuluroso nga nalongi Satana mpe bobola nga nazwi lobiko tala mwana na pate na Nzambe
koyaka mona bebila Yesu. Yesu alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo nasali bulu alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo na condamnation alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo na réclamation ya famille alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo na sali bulu maladi na ngai na ekulusu nga na biki lelo nasalela ye nasalela ye nasalela ye nasalela ye. Yesu alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo nasali bulu maladi na ngai na ekulusu nga na biki lelo nasalela ye nani Yesu nani ye nga nazalaki taba ya bonane soki ete nani mosusu akokaki kopesa ngai asali kobeta kokokoko fungolela ye ya kota e na motema na yo. C'est le temps pour toi mon bien-aimé yo aussi occasion kolanda biso yeba ete oyo ozovivre lelo eza mpona yo elobi eza yo te. C'est pour toi le temps et le moment ya koprofite koyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eza na nzela moko te eza na kombo moko te ekokopesa bomoi libanda na kombo na Yesu. Eza ngolu mpona yo oyamba ye lokola nkolo mpe mobikisi na ye na ekulusu akufa maboko ya kofungwama na ntina ye te akoyamba nyonso akoya epai na ye wakoya na mikumba na ye atiki yango na se ya makolo na Yesu akozwa bomoi. Alleluya. Yoka mongongo na masia yoka kolela na Yesu atelemi na ekokeya motema na yo azali kobeta kokoko fungolela ye akota na motema na yo. Tango Satana pelemi kotuka pe kocholanga ye kolo Yesu avandi na kiti ya loboko ya Tata Nzambe kobondela poranga nakotalela seyo atapaselekelinga ye nakotinga masiyo nkolo e atesemwe tondi motema mpona yebi
na bandeko nanga malisanga ya basanze nakosa anjola kombo na yo na mokili mobimba po ete sali nzambe nakotalela se yo kolo ata pasi elekeli ngai ye nakotinga maseyo Jésus-Christ de Nazareth atesengwe tondi motema na ngai mpona yebi te na bomoi na nga ilunga ezali se le temps de miracle ne sont pas encore passés. Alléluia. Zambako Sakate. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Mon Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Gongangoya. Gongangoya ngoyo Gongangoya ngoyo Gongangoya ngoyo yangoyo Yaya sala quelque chose Yesu sala quelque chose Yaya sala quelque chose Alléluia. Eloko elo lisayo, eloko zetu lisayo. Loba na Yesu sala quelque chose. Ngonga ngoya ngoyo. Ngonga intimité na Jésus-Christ de Nazareth yangoyo. Kota na kati ya profondeur. Ya koluka elongi ya nzambo yo. Ngonga ngoya ngoyo, ngonga ngoya ngoyo. Oluka kilibala ozwi libala ma sœur. Nzambo apesaki yo libala za capable ya kopesa yo mwana ozo oluka. Alors le temps de Dieu. Alléluia. Loba yango, confessez yango. Yaya sala quelque chose. Jésus sala quelque chose. Le Dieu de ma foi sala quelque chose. Zambe nangaye sala quelque chose. Osala kabika mwa Sabalole Osala kabika mwa Mule pele na théâtre biso biso seba mule pele doki donc mule na ye Zambe appelle ça vraiment la kimia leçon ni notikali na ngomba mako na mama shaka na mibatela na saka malamu na yebi moto na okisa ko mama shaka ko ina ndako otambola ko l'hôpital ka do na mibatela donc ekoza pende na obima na koyi na mibatela kama Osala kabika mwa Yesu Kristo Osala kabika mwa Natango na yo Jésus Oyo kakalo samo le Dieu de ma foi Oyo kakalo samo La prière de la foi sauve. Le sambo kondima ebikisaka. Tia elikia le sambo sala. Jésus-Christ ne mange jamais. Azamona motote po bosana bilaka wala kayo. Kobumi selikia te Yesu akosaka te. Jésus, Jésus. Alléluia. Samba kosa
kosaka te yawe nzambe akosaka te yawe nzambe akosaka te yawe nzambe akosaka te yawe mwana na moto te yawe nzambe akosaka te yawe asali moto te yawe nzambe akosaka te yawe yo nde motomboli ya mabota yawe nzambe nzambe akosaka te yawe nzambe elikya ya basantwe yawe celui qui a fait la promesse fidèle reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon Jésus-Christ, reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon roi, reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola nakobanga nzambe ndeko ebilaka nzambe kolata nzoto na vina yo okosopa masanjoli obolamu eleki ebele mwana na moto te yawe nzambe akosaka te yawe azali moto te yawe nzambe akosaka te yawe soki akosaka abraham ete mobange boniboni akosanga elenge soki akosaka sara te na double ménopause ebanda boni akosanga elenge mwasi soki akosaka abraham ete mobange banda boni akosanga elenge devant les prophètes de Baal akosaka elite ayanola ye na moto ebanda boni akosanga oyo nandimela yesu mwana na moto te yawe nzambe akosaka te yawe yo nde moyanoli alozango yesu na ngai 21 na makolo dokuta mingeli esi yesu kokisi bilaka apesa yo nini le dieu de ma foi nzambe akondima na ngai maloba na ye inoxydable azulukaka te bebaka te yesu yebango nzambe akosaka te cervelle na ye eza mobango ete babosana bilaka apesa yo yebango elongo na biso jésus yemelika ya basantwe nzambe na nga nzambe akondima na nga yesu anya ye mpa na yo atikala na lenge ya yaki nzambe oyo nzambe basantwe yesu nalesi yo kondima na ngai nandimisa yo kokosanga te yawe na ngai yesu Dieu de ma foi sala quelque chose sala quelque chose
ça a quelque chose, ça a quelque chose. Matisanga lisusu, matisanga lisusu, yawe, matisanga lisusu, yawe.
pasi nanga nani ayaka ye lera motema nanga nani atala ye mama na mama na mama na ata bandeko baboti nanga bapesinga nde mokoko nani akokonsolenga na dolero yo bakenda bakufa batikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bondelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bondelikama ikama mesanaka na karese na yo mama omesanaki na karaktere nanga mwana na yo uta yokenda na bungisa esengo ya la vie panda okenda na koma voile affection ozalaki opesanga na kozwango painenye tikala kaka na basusi na loboko se na leta ota wapi akoki kokonsolenga na douleur oyo oki okoyokata kolela anyasunga Voilà, merci na bande nyonso ya de la foi TV bino bebozolanda biso à travers le monde partout na ba obsèque ya Mama Shako. Mama Shako diala azali bongo azaki bongo artiste mnene ya mboka na biso. Je pense que bolandi ba témoignage bo moni déroulement ba obsèque na ndeko to semno bokolanda intégralité ba obsèque ya Mama Shako. Toza awa na place des artistes wa pesika to yaki pona kokoma. Merci beaucoup. Wa pesika to yaki pona kokoma kombo ya Mama Shako na place des artistes. Bongo mesano ba artiste nyonso majorité o bakufaka kombo na bango ezaka awa lelo komba Mama Shako ekomami elaki kolakisa ke Mama Shako akeya tiki biso kasi ndenge tolobaka l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres, à travers ba œuvre Mama Shako tobanda komona ye à travers ndenge azali ko jouer solo lelo ezali peut-être scène ya suka akenda kasi ba scène nyonso sala tobanda komona ye tokomi bona suka ya première partie to suksi etenia yambo ya bobseka Mama Shako awa na place des artistes. Je pense que au moins déroulement nyonso et bongo po ya bino bebolandi biso lelo lobi bokolanda bongo animation kuna na nécropole entre terre et ciel ndenge nini ekoleka. Merci na Nathan Kifuta elongo na Peggy Tangu baza sima ya bilili. Merci mingi epa ya papa Dudu Yumu o asimbi production bongo. Merci epa ya de la foi sécurité bandeko bazali na biso pe basali sécurité ya obsèque nyonso ya Mama Shako wanto moni Fortina qui a Cap. Merci na Gauthier Kele Oazabon kuna na montage Trésor Ntingi pe David Kibanza na régie finale ezali bino bongo ya bino Rabi Mavinga uta place des artistes na cadre ya obsèque ya artiste comédienne Mama Shako. Mama Shako Tikate Molimo na Mana Kimia, que la terre de nos ancêtres lui soit tendre et douce. Paix à son âme. Kakalosa
La prière de la foi sauve. Le samba kondima ebikisaka. Tia elikia no sambo sala. Jésus-Christ ne ment jamais. Azamona motote pabo sana bilaka wala kayo. Kobumi selikia te Yesu akosaka te. Jésus, Jésus. Alléluia. Samba kosaka te Yahweh. Samba kosaka te Yahweh. Samba kosaka te Yahweh. Samba kosaka te Yahweh. Mwana na moto te Yahweh. Samba kosaka te Yahweh. Asali moto te Yahweh. Samba kosaka te Yahweh. Yonde motombole ya mabota. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon Jésus-Christ. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon roi. Reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola nakobanga nzambe ndeko. Ebilaka nzambe kolata nzoto na vina yo. Okosopa masanjoli Obola mwele kebele Mwana na moto teya Zamba kosaka teya we Azali moto teya we Zamba kosaka teya we Soke kosaka Abraham ete mobange Boni boni akosanga elenge Soki akosaka Sarate na double ménopause Ebanda boni akosanga elenge mwasi. Le lion qui s'est fait agneau pour sauver l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Motema nangai.